Internaute 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Mona na Kinshasa mona makambu awa tozana zandu esika wapi pasteur moko azwa musala robikisa bato ya maboma kandi bozomona abikisi 4 bato ya maboma kaka bozom bato ya maboma bazali kobika pasteur azosala ba délivrance azokata bango suki et puis abikisi bango oyo emonani na misu nanga moko namoni esika wapi pasteur oyo abikisi bato ya maboma asali bango délivrance kaka bozomona bazalaki 2 garçons na 3 femmes basali bango ba délivrance bino mo bolanda prophète ayebisa bino ndenge nini asalaka délivrance wana. Après, on se pas la même mais aussi ça va passer à Balondo biso na Njilia na quartier lelo kaka na Njili hello ta hello ta kaya ngo Bonjour prophète. Prophète omoni ozali ko bongisa bato mabomo zobikisa bango zosala nini po bazonga normal. Ezabi kamwa na Yesu. Ngana danga esima kolo mosala mono na kate. Osa délivrance ngo zoleka neni. Bon, na banda liboso na suki. Na kati suki apena bani ko benga na milimo mabe motazongi normal. Pourquoi yo bandaka na suki? Ba demo banda na suki. Si mauvais vana na ba CV. Mais oyo bikisi yo komone nani na suki. Yo tuna ya kombo emoko pesa. Komone nani? Balondo. Ovanda wani? Na Njili. Na venini? Na Njili ga. Otala ngate talande se. Na venini? Na Njili. Na venini yo bika Njili za munene quartier 13 to wapi? Na quartier 1 ka. Na quartier 1. Comment maman ebino na? Balondo wa. Ko papa ebino? Balondo. Quatre basi mi balé. Oh yo kuta bandaki ko lobatin. Mais na comme on est en train de délever ça bandiki ko lobatin. Comment on est nazo? Maman. Hein? Maman. Bana loba kutute. Mais na comme on est ça ko lobatin. Baba tu na yote. Papa. Na propas. Commerce. Na commerce. Ba famille baza wana. Bonjour maman. Bonjour Hassan. Repère ça comment na yo?
Kombo na yo nde toza na posa na. Monica. Monica ovanda ka wapi? Navanda wapi? Na ndako wapi? Navanda na cimetière. Pour ça kufa. Vanda na cimetière. Cimetière. Ah, dans la cimetière. Na ndako do ebite. Ndako na batende. Na batende na batende. Ndako na so vanda eza. Toka na ndako na la so. Kasi to kende na ndako so. Nous avons pas bisa popula bozu abo na ndako na ngati. Joachim na kombo na Yesu. Ali kombo na Monica. Alba osekwa na pema na tika lobisa. Kufa ka to na mokilite. Na obiki na kombo na Yesu. Kusoma batende bazate siko kufa angola. Monica obiki na kombo na Yesu. Betela nzambe maboko. Monica betela nzambe maboko. Na monte mtalongola bombo lo. Betela nzambe maboko Monica. Mimi sema na somba kama hizi. Betela nzambe maboko. Haina muna nzambe na betela maboko. Kasi nzambe dala liboso na yo. Ngamotinda. Makambo mikozo tu. Betela nzambe maboko devant prophète. Jean-Baptiste. Quand on prophète. Oui. Il y a besoin de prophète. Oui. OK. Merci. Nzala kolia. Ngina kene na la na nga. Il faut souper mabe. Est-ce que on peut passer comme na yo? Comme na ma. Mado vana ka wapi? Nga vana ka na Gombe na zando ko La Gombe za place bato nyoso. Et pas na bino penza adresse fixe. Biso to usina biso tina Kisangani mtalaka. Oza mwana Kisangani. Oza mwana Kisangani tala boy. Oza mwana Kisangani. Mado, oza mwana Kisangani. Bansinze swanga. Ofet ba be mo moto. Pas yo mona ki événement autant que prophète abanda ki yebisa biso bato bazali ki ndeni po bazonga boye. Bon, de gars pour ça bato ninga monene bato pena ezali ba une étape na oté. Tabanda ki kobikisa bato mabomo ko yebisa biso ebanda ki ndeni parce que to moni bango lokwa babiki na misu na yo loba na biso za ki ndeni. Bon, ngai pena sérieusement na zala ki wana tonga ndo kanga bango. Tinenga ziwa liboso wana avant ces places là ndiko kata esu ki wana bandiko pouiller pona ye ti balongole pe bilamba wana bandiko pouiller pour mais par rapport ne bazaki liboso o wana mususu na par rapport na ki liboso na sikoyo donc quand même seconde ça va. Yo moni événement na nyoso ndeka kati bango ngai na sur place na misu na ngai akanga ki bango ka to amone o wa musu ala ki la place wana ti wana musu bandeko ko lekanda kangi avant d'ici wana ne bandiko pouiller pona ye. Bon, c'est quoi pour un prophète, bon, et tant que ngape naza mutu, bon, bloko c'est que gouvernement Moscou va ningo la ndela makampo na prophète. Kasi gouvernement de rezoé pour acheter ce qu'on est makamne za la trop à l'aise, comprendre, pour ande calme. Pour talaka ko sape musala boye donc l'état peut bien litemo qui nous a propreté faut l'état faut ça souvient hollandais pe prophète na biso ningo sa musala boye na ndemo calme. Ko bakisani dina délivrance bato maboma o prophète. Ah bon, la délivrance nani mingi a lobate. Bon, pour wana mususu azaki na lox pe na mulai. Abondeli kaka awa moni abimisi ba biloko te mais mai kaka ya au pire kaka. Achena mutu akati batu bakovo. Eka misanga makasi. Ya wana tele makinga na moni sene bandi tindenge zo sika sula sika na omona. Ba bundisa te donc azana va d'autorité moko boye. Eloko moko boye zo saki no baya abengi pe aye. Akati ekovo. Et bien, donc, on va soutenir les gens, on va diminuer les gens. Pour ceux qui ont des bons boutou, alors un ennemi, tu as barré. Peut-être tomoni a ozo se kosa délivrance ya bato mabomo ozo bikisa bango. Yebisa biso esala makandenge nini? Ma sœur, na koyebisa combien de fois? On a yebisa kio.
Abiboye. Et là, quand on a mis les bombes, on a mis le côté. Tolobi amen. C'est le prophète Jean-Baptiste, délégué à Yesu. Ndivana na scène no message. Usala na bandaka ngo depuis 2015. Naza soda. Naza président chef FARDC. Unité na bateau qui était major général premier bateau FARDC. Na commune Ngalema. Même commandant bateau na colonel no satika ngali be po yemoko pesa esom. Tangu nyonso na lekana scène Molière wa scène na ngabikamu. Même tina poto so ko tina Facebook ko zo ngai mon netier za ko landa ngai a bref banakala na osenga le sungi na gouvernement na komela ki général na biso FARDC Didier Tumba na ministre de défense oh ya on a komaki au ministre de défense à répondre nga yango ministre de défense ya forces armées congolaises o atali makambo armée mobimba FARDC ine va pesa nga réponse problème nini naza ko senga naza la besoin 5 bisi transcro oy pour ramassage ya bato fou okotanga pe mokanda na komia oy y compris espace monene nzamba tasinga na cimetière ya Kasavu. Pour le moment, nous avons un cimetière de Kasavu. Nous avons pas de clôture, nous avons un kawana. Si on a d'accueil, on a pas de clôture, nous avons un cimetière de Kasavu. Chaque temps, nous avons pas de malade. Maintenant, nous avons bref, nous avons un minja kolobate. Et ça, mission, nous avons un tindinga pas au sungamili mon bateau. Nous avons une politique qui est. Nous avons une politique à Yesu. Na zonga lisusu na yebi na ngama politique te na yebi yango kutu te na osala politique ya Yesu pona milimo na bato ebika eza nzambe motapesinga bénédiction pa osunga milimo na bato depuis 2013 mais na bandi mosala na 2014 oh même 300 descend 300 de la carte capitale. Et là, on a un mingi pour la bilamba. Et là, on a un gouvernement et bloqué un moteur même il y a une année. Pour la somme de la bango bilamba, coller sa bango, une dispensaire. Pour baza bato baza n'a pas besoin de soins. Bon là, n'anga bien. Ça va c'est une abino on a pas beau faire ça peut gouvernement là. Là, on a une Molière na le kana mission. Parce que les pistes ça peine à tika kinanga. Pourquoi pesa numéro parce que batu bakolanda yo partout na poto. Oh azana mutu na libon ya abela ka mutu po baya osalisa. Numéro nanga yango 090 25 37 244 090 25 37 244 le numéro ya prophète Ozana Poussana Jean-Baptiste. Sokoti na poto yo balanga ya suka kaka poste na gouvernement souterrain pour le moment nous avons poste que nous bana na ba Congo na ko bana na mwanda na bandi ko ya mondela cour déjà bebisi bande ko na biso kuna ebele ko bato balinga bisimba simba ba vandi nzambe za ko tungisa mikolo nyonso faut que ba Congo après na kitati na capitale merci senga lisungi gouvernement soutenir mosala na nzambe na bi politique te na sane politique ya Yesu. Comme on a église, il y a une révélation bonheur. Et ça, on a cimetière à Kasavu. Ça a clôturé. Ça a été d'accueil. On a essayé de tonga tonga na mena tonga ngota on a uta ba Congo. Ponza mba de lanzenga makasi kuna baza ebele. Ba vandi ba ozelangai. Merci na suki wana. O suka so mera ta robe moko awa na wakati. Au lukata robe moko hapa na mama. O bilamba iko. Ko so mama. Nganya na liboma. Bilamba iko lo. Ko bilamba ilo mwa. Soma bendane ko bimande ni no. Takango.
lokuta sur la zone na monene na koyenga wana kolotia na kaso na bato na personne qui la kende na kombo na okende OK na yebisanga safari wana yebisa eke mbongo wana okofutala mote yana ngoma lewa tala 500 francs futa transport na lobi okena sombele kasi apesa bamboko futa transport so na mone so na kada ya kubalo ya moto bino mo bauto mona nde délivrance wane auto salama epai wapi prophète oyo abikisi bato maboma nyonso biso toloba lisusu te bino mo bomoni ba témoignage bomoni pe ba démonstration nyonso bolandi yango tosuki awa merci na Bruno oyo azaki na sima caméra edaki nga merci na bato nyonso balandenga uta France Belgique Suède merci à mon boss Patrick Momo grâce à yo nde tozosala mambo boye merci tokutani mbala sima. Mboka, vous avez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui parle à Mboka. Ça dit bon la brancher, bon moko ya Mboka. Émission ça carré, boss Momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. mingi tolandaka bomoko ya mboka na bainfo na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutu ashi ko lega na ye dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu.